solo la vérité. Soki ezana le seul musicien oyo a reprochaka na ba homme politique na biso façon baza ko se méconduire c'est Koffi Olomide. Landa ba passage à Koffi Olomide nyonso dans des grandes émissions politiques. Landa e pas Sango Israël Mutombo, Landa e pas Jean-Marie Kassamba, Landa na ba émission politique Koffi Olomide Alekanaka. Il est le premier artiste et musicien au soba tunie likambu ya politique à Congo a boya raté à Lobaka. Et puis dans likambu c'est ça qu'a convoqué na mo na mabe à lobite parce que biso so toyeba que non voilà guerre ezo bunda makuna na est Rwanda zo mené biso vrai ou faux. Très bien. Rwanda zo mené biso papa. C'est pas un secret de polichinelle. Pas solo la vérité. Bosso la raté na fali. Mais na début émission obaki oyamba fali. Ah bokomaki na terrain ni no isala ki yona fali bosso la isusute eti na ba bureau na bosso la raté. Mais soki mutu bo soutenir rien na œuvre na liboso et que le monsieur il a témoigné de l'ingratitude envers vous. OK. Le monsieur est devenu trop orgueilleux. A commis na bazel et belé. Sikoto sani. Pas solo la vérité. Le solo est Jimmy Bella ou tout le monde est pour intervenir dans kati. Migenyema. Beti ma solo, la voiture, mon boy. Maman na bango a un problème maladie, PC 100 € na voiture, on invite sous ali solo solo. Migenyema. Ngai daza l'intérêt ko satin. Nga mutafinga watu ba instant ba mama na bango na roli ya mbongo nete na pe mutapa sitin. Et puis na déjà na ba bosso ya nga ba encadrer nga ba pesa nga mbongo kitoko. Ba bossa solo. Au moins, les boss qu'on t'appelle boss, hein, il faut s'attendre à compagnie. Non bien, mon tout ça, bien boss, c'est-à-dire, à s'attendre à société à Sacha au pureté. Mais qui boss en yani? Pas solo la vérité. Tu es pendant ça qui boss à solo. Fala futaka Sarah Mbongo. Ya fandi na ye. Atiki Sarah Sala Moussa na ye. Pour Sarah Sala Moussa, on peut bien makasi. Mais comment on a que yo, en soi-disant boss, au matin à live, ya bana basi. Yo moro mobali ozo kata sonité o matina live abana basi o bandi ko dénigrer mwana mwasi o soi-disant olobi ke bobima na ye o suika na karenité o keti na grâce témoin batu olobi n'importe quoi sur grâce témoin nga franchement na sepela ki na ngote et puis papa to kende to mata to zonga. Yo so moi déjà boss moro boy aleki na réseaux sociaux obio na bimana intel na bimana Marlin Kassanga. Te boss aloba te. Pas solo la vérité. Ba bisinga confrère na bino moro confrère na bino moro azana Belgique ngasi na mona ronde azana bled pour na suko mater. Quel piano? Siko ça dit penda il n'arrive même pas à ma cheville. Nani? Mais Karina fingi mutali bomati. Bo Karina kosi. Karina fingi mutali bomati na bana. Ya on a biso il n'arrive même pas à ma cheville. Parce que avant de répondre mutu, il faut vérifier information. Ken piana? Je t'apprends mon frère. Ngata on a zo régné na Mirador TV Marlin Kassanga TV ozaki l'autre côté. Donc ngata on a yeba na Jimmy Bella à l'époque Jimmy Bella was un garçon de course à choisir Matata. Pas solo la vérité. Ce n'est pas que l'on a balaté, on a fiancé. Mais attention, j'ai beaucoup de prétendants. Naza ba prétendant moulongo sombo. Ok, ce pendant ce que non mi gagné ma lelo toza jeudi lobi samedi na obala mi gagné ma lobi sano moninga pe na bali. Ebi ba fi à presse comme les propositions ma bala o ba boyaka ba lingana bango te. Boya mingi bata pasiti. Donc c'est pour te dire que moi si sera balaté ezapo à toulate. Moi, si je suis dans mon kilo, je suis là. Et surtout pas moi. Marlin Kassanga. Et quand je suis dans Zabou 1m75, il y a un bien qui a un chapeau tinasé. Na mon sort tout là. Ou basala musala ya presse, basi, bazo balate pour nani. C'est non batu. Bobi mana ba musicien, batiki la bino ba poka, ba malédiction. Yo mon ami bali, ata bimina azata na posa bala oti. Na liana ba mbisi, na ba restaurant belé. Na ye na Mambo Galaxy na kuti poisson tala mbisi pe ya mwana te haza minere te haza mukolo
ndo bokoliango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ye mbisi basangisi ye na makemba basangisi na poivron basangisi na céleri basangisi na pomme de terre basangisi ye na munganza donc mbisi azwi vitamine baza lisusu na ngulu baza lisusu makayabu brochette oyo tobengi kamundele mayebo ndo biloko nyonso ya mboka pa Galaxy Mambo tozolia c'est Mambo Galaxy azosala pa na bana mboka yango wana congolais mpona esika oyo kolela or ke bacongolais toyebani osali 6 mois bobundi na propriétaire tie mosapi na liso mais Galaxy Mambo 8 ans quel restaurant eza mosika te. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du waouh. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Sold out, c'est affaire, c'est comme si dérangé. Parce que en vrai, Ouais. sold out, au biso to monaki na Adidas Arena. On a tout makambo na moni na o na moni boy, o na moni, on a na lobaba. Après concert affaire, na kata concert na bimani banda 2 ou 3 fois. Na cadre de la vérification. Na bité concert ebeta na beta na to libana ina pe na kit na yo telema. Na bimi libanda na kuta batu bazo luka ba billet ya cop. Plusieurs personnes. Faire à ça la sold out na Adidas Arena te faire à ça la débordement. Ouais, ils ont sold out. Ils ont débordement. Ok. Quand on parle du débordement, ça dit et qui sold out. Ok. Arena comment qui débordé. Ande munde dans le bail pour la Kofi pe. Kofi ça la Voilà. débordement na Bexi. Voilà, merci. On rappelle que le romoro boy ya joka kaka bengele ya joka na biso jidoka mwana ya mwana matonge pire petit papa wemba ya joka. Hein? Entre guillemets parmi le cofondateur il y a la team Wata. On a tolobela ngata na émission mususu. Il y a Joka qui vient pour nous dire que c'est Fali qui a emmené le terme sold out dans la musique congolaise. Papa, lelo tala migenyema. Au moins na monde lelo bakosa ali souté. Lelo internet ils ont rattrapé batalukuta nyonso mon frère laisse tomber. Il y a Joka tu dois revenir à la télé pour revenir sur tes propos. En tout cas, si vraiment tu es un homme intègre, tu es un homme respectueux, et je sais que tu es un homme respectueux, il y a Joka, tu dois revenir à l'émission chez les experts, Adi et Marc Tabou, pour revenir dans ma propos au Lobaki,
que c'est Fally Ipupa qui a amené le terme sold out. Pourtant, au Kofi Abeta Bercy, c'était en quelle année? 2000 ans ou 99. 2000, je crois. Kofi Abeta Bercy na 2000. 2000. Tout le monde vidéo sur Tambola sur les réseaux sociaux sur Internet. Producteur a télé ça les a 17 300, mais Kofi a ça 20 000. Producteur a télé paiement na Kofi, producteur a lobby que Kofi Olomide a fait du sold out. Moi, na mnora mundele ebimena année 2000. 2000. Mais à Joka, à outi ba Afrique nae, ça fait longtemps à sous potote, na habité vaccin na tout bakiye. Na habité visa na soezara visa mo comme ça va tout biloba loba na comprendre un peu visa ngoté. Il y a Joka qui vient à la télé pour dire que c'est Fally Ipupa qui est le tout premier musicien congolais qui a amené le terme sold out na musique congolaise. Et pourtant Kofi Olomide balobela un terme sold out na 2000 tant à Beta Bercy. Yadjoka, soza pena mutu que tu tiens à tes valeurs. Yadjoka faisons en émission. O senga pardon parce que au kosaki. Olobaki lo kuta, olobaki bo solote. C'est pas Fally qui a amené le terme soldat dans la musique congolaise. C'est faux. Terme soldat toana et outa pas Kofi Olomide na 2000 na Bercy. Ba image en internet à so olympe migoche la binong. Donc voilà, c'est ça. Voilà. Faire égale, on parle de faire égale à Adidas Arena. Double Adidas Arena. Samedi sold out et dimanche sold out. Faire égale à jour à Liboso, à ça je te dis, à ça la débordement. Okay. Quand je dis débordement, alors débordement à débordement. Au début que, bah côté à Souka ya concert, ouah déjà Adidas Arena à sa kangi guichet nae parce que bah billet c'est Kukaki, à beti guichet fermé. Bah Congolais belé oyo monaki libanda bah oluka moye bah kota. Yo bika Congolais za mutama yuyat, Congolais luka coopération. Congolais sala nyonso. On a déjà fait égale à sa côté na sala zo beta guichet fermé soldat ou tanyama. Mais ba Congolais belé au moins batika ki libanda moye ba côté zate parce que la salle était pleine comble. Bon. Ba bien no ceci là qui Congolais Hermobo et komaki na ba 22h avant concert ici là. Obi que Congolais ba menacer mundele Adidas Arena. Ba Gaulois o bazali libanda. Babi papa tokokota. Olinga te tokokota soko boy toko buka porte Adidas Arena. Gaulois menaça mundele Adidas Arena. Oyebe ke mundele akoka menace te. Mundele akoka violence te. Mundele akoka te aepsa ba garde bo fungola porte ba kota. Ya on epso ke faire ça la débordement. En dehors à sold out na ba 22h. Ba Gaulois ba yaki ko menacer mundele Adidas Arena. Mundele Adidas Arena ko akite afungola porte ba Gaulois ba kota. Débordement. Na kataliso na biso na okai parti mon lobby boso la raté na Fally. Mais na début émission lobaki oyamba Fally. Yoza chroniqueuse musicale, je m'excuse. Beaucoup mais na terrain na niveau nini o esala que yon artiste musicien Fally Ipupa. Oza professionnel, je confirme parce que yo tangi na pena classe na beaucoup maki na terrain nini o esala que yon a Fally boso la isusute et ti na ba bureau na ibo la raté. Ben, c'est la question que moi aussi je me pose, hein, parce que moi je me souviens quand j'étais à Mirador, tout à l'heure, on a une émission nanga, ba musicien na une émission nanga. Je me souviens encore à l'époque, ce ba musicien faire ba outi poto, ba musicien Fally ba outi poto ba couter na plateau nanga bitumba, bi kan des arrêts, bitumba ko boudane et tout. Donc moi j'ai soutenu son tout premier album qu'on appelle Droit Chemin, au Ebiman en 2007, na soutenu en Makassi. Parce que l'artiste avait des liens parentaux, je sais pas, avec le patron de la chaîne Mirador. Et tous les gens obligés en tout cas faut soutenir moi na mai, to soutenir l'album na liboso, to soutenir en Makassi na promotion. Et je ne suis pas la seule, hein. Les gens même à tous eu Hélène Kalema, ba soutenir artiste wana Makassi. L'album à liboso. Et puis génération na bino na tuna ngopé ser nanga Ariete Kajinga tona yambara tanga otekin merci pour la confiance au pesa biso de on biso Ariete Kajinga. Ezan dire génération na bino bo sala click moko boina Fally. Bon pas baraté pourquoi soki oza monter ba pemene ti robo là tu na chaussure là tu ko bisa biso na chapeau. Au fond la biso ta moi parenthèse mon pourquoi eza yote. Ser na biso Laurent Tendance. Laurent pas soutenir album à liboso ya artiste wana Hélène Kalema ngo Noëlla Madinga yo donc en fait vous êtes na mo belé oyo
bolobela fallait pour bon beaucoup loba mais vous a beaucoup plus faire qu'il fallait en fait pour na qui mulaite mais soki mutu bo soutenir na œuvre na liboso et que le monsieur il a témoigné de l'ingratitude envers vous. OK. Le monsieur n'a pas eu peut-être l'idée de vous dire merci par rapport à ce que vous avez fait comme promotion pendant son tout premier album. Le monsieur est devenu trop orgueilleux. A commis na bazel et belé. Sur ça. Donc en fait yo et l'obo surana fallait parce que comme orgueilleux vers yo. Oui, je peux le dire. Tu penses qu'il va résoudre en là? C'est que tu Oui, je peux le dire. OK. Je peux le dire. Ba journaliste et belé ba soutenir na album na liboso. Nazara ngamo te na ya bas na ya mibali et belé. Lelo ba regretta nango makasi. Parce que l'artiste ne s'est pas montré reconnaissant envers nous, le chroniqueur. L'artiste a comme un orgueil moro boyé, a comme un excès des ailes moro boyé. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ngai n'a pas sa valeur, n'a muto a pas sa valeur. Moi, je donne de la considération à la personne qui me donne de la considération. En parlant de moi personnellement, en parlant de ma relation avec Ferregola, nga ça na bureau Ferregola te contrairement à te na ba warrior et bien comme Ferre bataga toujours combo nanga on dirait na sala na bureau Ferre. Moi je travaille pas chez Ferregola. Mais na soutenir Ferregola oui. Pourquoi? Au lobby yango oui, je soutiens Ferregola. Pourquoi alors? Parce que l'artiste il reconnaît ma valeur. Okay. Il reconnaît mes capacités et l'artiste me considère beaucoup. Et en me considérant, jamais Ferregola à sa tombola téléphone nae. Abenganga po apesanga bejo Marlène nini faut le kana mission hein il faut finga mutuane Ferregola abenga ngati pour balanga po tinanga zo kanisa fali peza ki atinda ba fali nataki nanga komba fali te mais toza na monde après to e ban to sola na ba privé to e banit to bi keza ba artiste msu penda abengara ba journaliste na ye ndeni salabo oui mais Ferregola ne l'a jamais fait soki ngai en tout cas moi soki na ozwa occasion ya kosoa na Ferregola ata na téléphone ata na message to sola o etali musala na ye peut-être a sa information kaka mais jamais il peut se permettre à son téléphone na ye aba na ko dicter ba loi kende na télévision loba boye finga migenyema finga intel koleka na plateau OT plateau leka koleka na plateau mutuboye te plateau mutuboye leka faire kutu etali te ba musicien faire e ba ki poto mona e ba leka na leka na wana ba plateau oh bon leka pas mi gagner maté et je crois que tu es le seul chroniqueur au yabi ba musicien nyo soit faire et à plusieurs reprises na ba danseuse au quotidien ya quotidien puis en fait koko ça coûte en fait monter malamu Ferregola zana oui parce ça malamu oui moni aza pas un artiste au ngana shuka. Et puis un jour ba yambanga na émission il faut na présenter ba pardon nanga ouais biso ko choquer mutu mige eza mabete peut-être par rapport à la situation autocoutela ngai pe j'ai choqué Koffi Olomide aujourd'hui je l'ai dit c'est à cœur ouvert ngai pe série mo pe na choquer Koffi Olomide mais tangu na yaki kozonga mutu j'ai réfléchi j'ai demandé pardon à Koffi Olomide et puis Koffi Olomide alimbisanga et puis abosana très bien. Oko manquer mutu respect par peut-être jouer na humeur na o ezaki bien té mais l'essentiel les ali tant après examen de conscience il faut conscience na o elobela yo o luka mutu wana o senga ye merci pardon d'une façon ou d'une autre ma bende so zo continuer kaka ko finga ye mi genyema eloko yo salaki promotion o yo sali Adidas Arena à Ferregola ils ont déjà une façon pour toi ya o senga pardon nayebi ke ozela un jour okuta na Ferregola o sengeli sous pardon Obligé en tant que grand frère na yo obligé. oui mais promotion o yo sala Adidas Arena lumière oyo pesa ba musicien Ferregola na plateau oyo c'était déjà une façon pour toi au senga Ferregola pardon mais jour okuta n'hésite pas senga ma pardon non mon thème wana na mononga pa Koffi Olomide oui et puis ba période mustolik sana na zobozi pour na carrière la musique à monto za blackité moi ça ko kimanda quoi oui
mais Koffi Olomide jour akutana na binga na bosana na ngango. Mhm. Et puis à côté de ça na poche et puis c'est dans la promotion na foutu premier artiste congolais on reconnaître que faut na futa moto pour au ça musala. Oh, mais est-ce que Au c'est dans musala au félité. Est-ce que c'est dans la publicité hôtel dans des Pierre Mourinho na futo combien? Mais c'est venu à 2000 par mois. Parce que contrat ça la contrat 6 mois. Tout ça les contrats to pesi ta vanda na bia ana souci que mige pe aller sa ban na famille après ba facture à payer. Ils étaient mige que lobby l'hôtel nango félé. Lobby nango félé na o gagner té na o somba ketité na o baksani ba problème ba rancune na vie nanga. Est-ce que oui que le quartier latin de Koffi Olomide c'est le seul orchestre où et foot à musicien chaque mois. Koffi même ceux azana poto, ceux to comme na fin du mois, ba musicien bazana kin. Ba pesa ba enveloppe na bango. Ba musicien tout ba ekana na quartier latin sur na kosi ba ko témoigner. Alors pour na bato ba wela ki international. Ceux peut-être un artiste au plateau ba que non voilà az international. À travers un monde un mode international. C'est Koffi Olomide les grands mots pas. Parce que oui, je dis bien et je pèse mes mots. Celui qui veut me contredire, Plateau dans Ezali. Le quartier latin est le seul groupe musical au Congo. Oh, je dis bien chaque fin du mois, à foutre à musicien na fiche de paye et puis salaire à malonga et à te que oh ou so ka fiche de paye to monika fiche de paye au pessimiste so ki 10 euros so ki 20 euros non. Koffi Penda salaire et bandara ba 300 ba 400 et massi likolo a tient enveloppe a pesi musicien à musicien. Pour nanga c'est ça un artiste qu'on peut appeler international. Très bien. Voilà tout l'axo photo et ça concept et émission d'Abisso. Merci de m'avoir écouté dans Abisso. Merci na Chancel Mbemba de midi. Merci pour tout. Merci na Papi Matalata la Matos Miroir d'Angola da Costa. Merci na Jean-Claude Mabanzo Mbongo contre Mbongo Africa Center Business. Merci na Maman Libertine Samba. Moi c'est docteur Samba Fabrice. Venez Fabrice Massamba Red Mout English Fada Père Anglais en Angleterre. Il y a Guy Baïna, colonisateur de la SAP, monté même Sylvie Baïna, Jimmy Chimanga, Port de la Chapelle, Kéline Tsumbo, Ogep Séparé, Roi Bilamba, Terry Lubadika, les cavaliers solitaires, dans les États-Unis, Topé Simbo, na Modé Wamanaki, citoyen du monde, Arnold Bach, tout bon d'Abisso, Fabrice Semon, le Léa Moulex, dans le restaurant Mandara na Lyon, merci pour tout. Merci Nayo, na passage Nayo. Ton photo, tu bombes la kio, n'évite ce qu'on remixer, bah tu fais ton photo. Ben oui, le temps pour moi, on appelle ça Mbotena, Maître Janvier Chungu, okay. Maître Janvier Chungu en Allemagne, ma Mami Chungu, en tout cas vraiment on appelle ça Mbote Belé également, le conseiller Babin Vangou, le conseiller Babin Vangou, il est attaché à l'ambassade de la RDC en Serbie, à ta rémission dans l'autre, tu la Serbie, oui, le conseiller Babin Vangou, en tout cas merci vraiment, Yango, on a Bijou la crèche à Kinshasa, Bijou la crèche, bon séjour à toi à Kinshasa. Bijou la crèche qui est donc le président, il y a Lisanga, il y a Bana Congo. Bijou la crèche Kalamingité, mi gagné ma paye auto, c'est la race sport publicitaire, on a tout dans balançant on balamoko. Mais non, c'est un peu na batuba s'abonner na chaîne YouTube Nangai Marlin Kasanga TV. Très bien. Donc OK quand on a Marlin Kasanga TV, on s'abonner et ça la biso bien au TP j'aime ou bien activer notre de notification, comme ça chaque fois que nous aurons de nouvelles émissions, vous serez parmi les toutes premières personnes à recevoir les émissions. Vous abonnez aussi sur ma page Facebook Marlin Kasanga journaliste, sur mon compte TikTok Marlin Kasanga journaliste encore. Toujours qu'on informer Bino et qu'on divertir Bino. Pour finir, je souhaite un très bon séjour à ma grande sœur Fina Lopepe et Fifi Lopepe, Maman Koulouta Ban. En tout cas, un très bon séjour à toi en Europe. Et voilà. Voilà, tu peux se na junior et là la plafond chef d'entreprise. Tu peux se monter na dodo lipordo. Tu peux se monter na japonais. De quoi beba lipordo. On dirait. Bata commencé photo shalom de fateliste a commencé. Merci na bato Roi Bilamba grand calé Ah Roi Bilamba, je te fais de gros bisous à la mastarangai. Roi Bilamba ouais. Merci na confiance na constatation ça la biso ningi bo s'abonner du jour au jour. Merci na bino bande ko tout bota la biso. Guinoche na magie à régie, s'il vous plaît soko chez la biso photo et bimela na Guinoche l'international. OK. Photo de chez yango.
Mami de la Chine. Karine Mokonzi. Oza mami de la Chine, la baronne. Hein? Moi, soit Kanga YouTube na otage. Karine Mokonzi, la baronne, la maman d'Henrietta. Voilà. Wana, petite sœur propre. Nino Sepela, non, pas Karine Mokonzi. Karine Mokonzi, c'est que j'aime en elle, j'adore sa franchise. C'est une fille qui n'est pas hypocrite. Karine Mokonzi, alobara oyo, azo réfléchir na mutuna, mbala moko. Asa hypocrite, elle ne passe pas par le dos de la cuillère pour tonga mutu. Karine Mokonzi a betara batu pembe, sans pour autant utiliser des insanités. Karine Mokonzi non na yoka ete, eza na TikTok, eza na YouTube, eza na wapi. Non na oka Karine Mokonzi te azo finga ba générique abatu. Nenge to oka ba camarade ne mususu ba finga bon, je sais pas ba camarade to ba ex camarade na yene ebité bon. Ndeka to oka ba film sur YouTube, ba finga abatu ba générique ba maman na bango, ba parents na bango. C'est pas une très bonne éducation, mais Karine avec sa franchise, elle dit ce qu'elle pense au fait. Elle dit ce qu'elle pense, mais sans pour autant qu'on toucher dans le sexe, à parents, tout. Non, non, quelle place on a. Il en a séparé. Asa hypocrite, en fait. Il sera qu'il est camboufé, le banon, balamoko, et puis elle n'est pas rancunière. Karine soit le bureau, le cambamoko, elle oublie. Ça, c'est Karine. Voilà. Côté ndeti, il y a la biso ba mibali ni na ba télévision, il y a oyo. Simbité juste courage na oyo et simbité juste na oyo et simbité on a les angolais état que moi c'est pas après parce que il pose moi si aux star il passe moi c'est la star mais des fois yo to ba relation les a très privé voilà ouais très on a pénétré ngamo na habité très sur laisse tomber donc très coûte quoi ça faut que l'on si vous comprenez Karine ni avoir courage après ba déception il y a monté posta qui est à décevoir, il a perdu courage à poster mon monsieur comprenant. Voilà. Tu sais, je vais te dire une chose. Quand je suis rentré à Kinshasa, c'était en 2015, na Kitarakin, Karine Mokonzi m'avait invité chez elle. Pour Karine Penaza, petite sœur, il y a Internet. Ngana Karine Toebani Internet. Ngana Karine Toebani avant à côté Internet. Tant déjà Nazara na Kin, na Tambola na Karine. To bimarana Karine, to staffarana Karine, donc aza penda l'équipe na ya motema to banda na e kala isa to masolo donc wana Karine kutu ayebani même pas. Et tant on a outi poto na kitiki na liboso, c'était en 2015. Karine m'appela pour m'inviter chez elle à la maison. Abia yo penda foya fona lamba olia na lambela onini voilà ndezaka muta outi poto lingo ya mbaye opesa e honneur. Wana nini? C'était en 2015. OK. Wana Karine a comme déjà Karine Internet. Wana azoleka na Congo Mikili, je crois. Congo Mikili. Internet. Wana Karine déjà succès ma star na réseaux sociaux. Na ba folie na ya sala. Karine m'a invité chez elle à la maison. Oh, franchement la table était bien garnie hein. Alambelanga biloko ebele. Tokena na ba bibizet zamba, na ba petit nanga frappe encore. En tout cas, Karine a un baby soberanda. On était en train de manger. Elle nous a servi à manger. Tozo lia, tozo mela, tozo solo. Et à l'époque, Karine, abano kubisa mobile na yemoro boy azana Lubumbashi. Mo passa, soki mo passa so na bossa di komboti. Azaki na mobile wana zo kumisa. Na tuna Karine question. Tozo lia, bibizet zamba témoin, frappe encore témoin. Ngabine Karine. Pourquoi so rozu mobile? Faut qu'à obimisa les réseaux sociaux. Faut qu'à en fait au vendre et longina les réseaux sociaux. Faut qu'à tout bailler mbala moko même atakutu et comme une relation sérieuse. C'était pourquoi pas au bon baran mobile yangote aux ans nous étudier peut-être jusqu'à ce que comme ma relation moko vraiment sérieuse au ebi a initié. Tu sais ce que Karine m'a répondu? D'abord ça la réponse à pesangate. Abinanga leader pour Karine abenganga ka leader. Abenganga Marlin Kasanga te abenganga ka leader. Karine abinanga leader. Ngai ezara fantasme nanga. Na lingation na zu mobile nangai fona bimisé na réseaux sociaux. Ya neti fantasme nanga quoi. Et puis c'est une façon pour moi olaksa mokili que nazara moi sandumbate. Parce que ba c'est belé o ba bomba mibali. Na bango balingata ko poster bona ba Facebook te. Azobanga parce que azana ba makangu misusu ba roye ba que azu mobali ya sika. Mais nga siko tema nazala nanga mobulu te.
nga so nalingi mobali nalingaka mobali moko et puis eza fantasme na nga mobali na nga fona poster mokili fo yeba donc en tout cas na okoka ko changer te po ezara fantasme na nga ezara délire na nga. C'est ce que Karine m'a répondu et c'était ça sa réponse et na yamba réponse na ye na osani abe za ba délire na ye za ba fantasme na ye et puis ezara une façon ala que ça batu que aza Karine Mokonzi des fois elle fait ses folies sur les réseaux sociaux mais aza moi ça ndumbati. Très bien. Yango affichera mobali na ye po mibali mususu boluka na bino yete parce que aza occupé. C'est ce qu'elle m'avait répondu. Le soleil Jimmy Bella ou tout le monde est pour intervenir dans kati. Migenyema. Beti masolo ya voiture moko boy Jimmy Bella akenda nango ayako zongo pa na yo. Le soleil ya boss Jimmy Bella ou ayako senga o 100 balles 100 euros. Maman na bango a un problème de maladie, au PC 100 euros dans voiture, on a évité sous ça du solo. Migenyema. Ngai daza l'intérêt au ko satin. Parce que soki peno sunga na tango na pasi bongo, oza moto lelo tunda folia mbongo Jimmy Bella. Telaza be na poso olia mbongo na eti. Nga mutafinga batu ba instant ba mama na ba ona rolia mbongo na eti na pe mutapasi tan. Et puis na déjà na ba bosso ya nga ba encadrer nga ba pesa nga mbongo kitoko, ba bossa solo. Au moins, les boss qu'on t'appelle boss, hein, il faut s'attendre à compagnie. Non bien, mon tout ça, benga boss, boss, c'est-à-dire, à la société à Sacha au pureté. Mais qui boss en yani? Hein? À la société à et ça va Sacha à au pureté. Ce qui boss en yani? Na bango na Karine. Nazaki na besoin de kotangote, mais sauf que j'étais vraiment choqué. On a matara na live à Bakay. Et là on y est choqué. Oui, j'étais choqué parce que les gars. Ngalinga mobali a dénigré moi si na réseaux sociaux té. OK. Lelo ba tebe bazo condamner Sarah Tola. Ngai dossier on a condamné Sarah Tola parce que Sarah Tola eza cop na aliara bongo toyebi. Sarah Tola te muta luka qui basabela. C'est pas Sarah Tola. Avec tous les respects benga na kombo. Sarah Tola fanda na ndaku na ye. Cholon eza bien. Sarah Tola fanda na ndaku na ye. Brosse adamoro boy abenga ye. Ono Sarah Tola nde nini? Luka ba master msus na opesa no 2500 to démarrer Karine. Avant Sarah Tola ngam fena yambe a. Yango na ebisio. Sarah Tola batu akenda ko luka mutu wana te pono dénigrer Karine. Sarah Tola salika musane no kwa. Sarah Tola salika musane parce que biso tout de bikeno Sarah Tola na Karine ba yoka na ati. OK. Ba finga na ba na réseaux sociaux ndenge kenda ke matie zongi ekite matie kite ke zongi. Et puis Karine paye le pas du dossier Sarah Tola a limbisa Sarah a tendance na réseaux sociaux. Ngana boya ki nanga pour Karine to travailler. Voilà. Boya ki mbongo. Parce que y en a Karine qui a amitié puis collaboration musala eza kati. Mais Sarah na Karine bakenda nango bongo. Sarah batu nazo côté la été mais naza en fait je suis dans la logique de choses. Sarah fandaki na ndaku. Ye bela ou mtakende ko luka Sarah a proposé Sarah mbongo. Pour Sarah attenda via Karine réseaux sociaux. Donc Sarah zoeka mbongo, Sarah saleka musane amesane osala. Donc au tout côté na condamné certainement condamné moi mobile wa kende ko luka Sarah. C'était quoi la question na bosani pardon? Non, et l'oroni na est choqué kio parce que koyo quand vous êtes vraiment énervé. Oui, j'étais vraiment énervé parce que j'étais vraiment énervé parce que ngai na sepela. Voilà, aux côté justice, côté il y a droit. Oui. Na sepela raté. Je m'excuse. Na sepela raté mobali a dénigré moi si na réseaux sociaux. Ça fait mal. Ça fait très mal. Mais au sepela moi c'est dénigrer mobali na réseaux sociaux. Pas du tout. Pas du tout, c'est vice versa. Moi si pas dénigrer mobali na réseaux sociaux na sepela na ngote. Tant on a dit live ya Sarah namoni ye Belao makambo azo bimisa pona Karine. Franchement, j'étais choqué. Moi si lobby soit disant que vous avez moi sna mobile, soit disant tu peux pas faire sortir des propos pareils. Asuika na Karine Mokonzi te. Aketi na grâce temo. Problème ni nazaki na ona grâce temo. Ake ko bimisa makambo a bimisi na kombo ya grâce temo. Donc ko répéter un peu à telle émission. Et ça lenga pasi. Komona que non bien, ce pendant zaki bossa solo. Fala futaka Sarah mbongo. Ya fandi na ye. Atiki Sarah sala musana ye. Pour Sarah sala musana on peut bien makasi. Mais comment na ke yo
un soi-disant boss. Au matin à live, ya bana basi, yo moro mobali. Ozo kata sonité. Au matin à live à bana basi. Au bandi ko dénigrer moi na moi si au soi-disant au lobby ke bobima na ye. Au suika na karenité. Au keti na grâce témoin batu. Au lobby n'importe quoi sur grâce témoin. Nga franchement na sepela ki na ngote. Et puis, papa to kende to mata to zonga. Yo so moi déjà boss moro boy aleki na réseaux sociaux lobio na bimana intel na bimana Marlin Kasanga. Te boss aloba te. Boss aloba te. Tam suku tu Marlin Kasanga mutu a relega la réseaux sociaux to na biso mige. Oni boss wana na bimana e. Mais un vrai boss na respect nyonso ba pesake. Jamais koleka na réseaux sociaux. Abeta lisolo ke na bimana Marlin Kasanga. Te wana oza boss, te wana oza brosse à dents. Et là aussi go bela wana salaki. Ole ko tu Karine mutu aganga ke na bimana Jimmy Belao. Mais Karine azo boya na ba bima te mais Jimmy Belao azo insister na bimana Karine. Si qu'on azo mi tout en fait, j'étais un peu confuse place voilà je demande wapi boss, wapi chroniqueuse. On dirait Jimmy Belao on da komi chroniqueuse, Karine a komi boss. Po bazo welisa na kombo ke abimana Karine mais est-ce que Karine azo boya na ye na ki boss ni mais Karine a boy. Boss faut rappeler quand même dans moi charisme. Boss faut rappeler quand même dans moi retenu. Et aussi ba boss te ba asongongo. Prêtre. Aussi ba boss te ba ya papi matala tala mbongo ebele. Aussi oui. Aussi ba boss ne ti ba ya Willy Moucheni. Jean-Claude Mabanzo. Aussi ba boss neti ba choisi Matata le vénérable. On a pas tout. Yo so ka choisi Matata penza aleki na réseaux sociaux pour le bac non voilà abimana mututel. Ba poison kasereka. Boss loro la vient nga moi mirajabu mukubwa ni kusalimie. Ba boss loro la vient nga obembela nzema marathon Kelvis Nkoi. Kelvis Nkoi. Yo so mo pena mukubwa penda Kelvis Nkoi penda l'homme du marathon. Abimi na TV aloba ke ote na bima rutuna chroniqueuse eza mutu soni bosa rolo bango te Kelvis Nkoi Kelvis Nkoi l'homme du marathon venanga Kelvis Nkoi ba boss Franklin oso eza boss loro la Fiston Boboli le PDG Fiston Boboli le PDG Fiston Boboli nos condoléances pour na liwa maman na biso boss azana parce que boss il faut en accompagner. Ce que le PG Fiston Boboli boss a na compagnie, a na ba employeur futara, a na entreprise na munene a déclaration à douane na Lubumbashi. Boss pende ya be ya munene Fiston Boboli. Est-ce que bato pa ba boss ko ba Fiston Boboli? A role na réseaux sociaux lo ba écoute, fianton. Et on a biso il y a des boss et il y a des brosses à dents. Vous comprenez? On a biso Jimmy Bela ou vraiment dans sur place aza lelo azo regretter elo rasalaki na ebité lo ni tinda ki tant sou kanda bolingwa Karine za rappel na moi maîtrise ko Bela o bolingo me maro mabe ozaka na moi maîtrise bo bala za na maîtrise ato kraka moi ça on est mais moi ça on ça bisala et puis na moni même bande biso ba congolais ba vana na Afrique du Sud ba réagir na moni ba célébrer mission. Oui. Ko dénigrer ba te bele vraiment ba sepelte ezara bino ba cité ngai na ba ndeko mibali pe na frère ici ba sali be mission pour na ba bisinga confrère na bino mo confrère na bino mo azana Belgique mais ngasi na mona ronde azana bled pour na suko mate Ken Piana siko ça dit penda il n'arrive même pas à ma cheville nani mais Karine a fingé mutali bomati bo e Karine akosi il n'arrive même pas à ma cheville. Parce que avant de répondre Moutou, il faut vérifier l'information. Ken Piana, je t'apprends mon frère. On attend on a régné na Mirador TV, Marlin Kasanga TV, ozaki l'autre côté. Donc on attend on a eu Jimmy Belao. À l'époque Jimmy Belao was un garçon de course a choisi Matata. Okay. À l'époque Jimmy Belao was un moukala a choisi Matata. On a fait le boss choisi Matata. Choisi Matata les boss azoti na Jimmy Belao apese mbongo akosombela nga coca Ken Piana ozara et l'autre côté na Kinshasa. Alors ne viens pas te comparer à moi ou bien ne viens pas nier témoignage on a pesa ki eza ya solo
Ponga à l'époque, on a régné. Non, copain, ma boss Didi Kinouani, ma boss Tchachombala que je salue, ma vieille rangana. Quand il y a Oza et l'autre côté na Kinshasa. Donc, poto et amo eko sarabi sauté. Vous comprenez Ken? N'a intérêt au cause de la Jimbela ou Makambouté. Jimbela, moi je l'ai connu, Azaki garçon de course a choisi Matata. Azaki petit bitinda. Vers les années c'était en 2009. 2009. Oui. Azaki mwana bitinda. Mwana bitinda grand prêtre le vénérable choisi Matata. C'est vrai? Oui. Jimbela ou aibara tinanda kuna bande par au tindai. Ndeni kyo pesa Marlène Mbongo nenga boka biso ne mission ça les so bien que no pesa Marlène Mbongo. Ok. Et une fois na fa na ndaku na tongo Jimbela wa na parler il me dit oh non oui que na problème le to la les bien té mère azobela makasi il faudrait que sa mère d'examen à clinique universitaire. Na motema nanga malamu ya mawa parce que moi vraiment j'ai un cœur na okela batu mawa. Na oka pasi mama zobela faut ba osesa maman la bango examen à clinique universitaire. Wana vient na les boss o nga na yebara ye po na ye choisi Matata les boss azaye na Paris. Jima e pananga a osenga na PC voiture nanga à l'époque j'avais une Mercedes coupé Pharaon ya gris. Voiture nanga souka vana ya poto. Pour événement na et salama na 2010 na ba mars nga na ya poto na 2010 na ba juillet. Même année. Oui. Jimbe là on a PC voiture contact à voiture nanga. Ouais là je PC contact à voiture tu te mbali boso. Na PC contact à voiture nanga na okele na mawa na PC na $100. Na bina bakisa na examen ya mama ta mususu ezanga. Aya pa nanga na 8h du mat. Na commune référence. J'habitais à Limité sur le boulevard Lumumba. Vous avez kabino mbalé témoin ça? BBZ Zamba, batu nyonso ba yebinga ba yebie, c'est ma petite sœur bando fanenda kumoko. Petit nanga frappe encore, azana Paris ah. Wana petit mo neti bureau hein, na tambo ani trop. Enoch frappe encore kalinga. Enoch la team wata. Voilà, ben Enoch ya la team wata tunae. Enoch to no fanenda frapper le d'Angola. OK. Là on m'a frappé au départ. Ah comment frapper au départ? C'est mon petit frère. Il y a solo. Frapper le ouais dans la team. Frappe en tout cas pour nanga bunda longo bilamba tike mutakala. OK. La tozaki ni aventure. Tuna frappé le d'Angola Enoch kalinga lelo za na kata la team wata o ebiso solo betela. OK. Voilà. Nazwa contact, na payé na $100. Papa baki c'est la maman, hein, t'as sous examen bon et cocaté tout, tu vas ajouter. Oh non, y a pas de souci, tu me remets la voiture à quelle heure? Oh non, merde, net OK campus ou peut-être qu'à vers 16h 17h dans la voiture. On a dit OK, y a pas de problème. Prends tout ton temps et c'est pas un problème. Mercedes coupé Pharaon ya gris. Na somba ango camarade nanga Dadi Samba azana à Londres. Netner bon à partir à Londres, yem ta somba tindela nga. OK. C'était la dernière voiture Penazara Nango avant na. Donc c'était très lisse confort tout. Pharaon coupé. T'as Pharaon coupé à l'époque. Et au sala que à quelle voiture papa to comme 16h 17h 18h 19h moto mon anaté. Je suis devenu un peu inquiète. Je prends mon téléphone, je commence à l'appeler. Ça sonne, monsieur, il décroche pas. Ça sonne, il décroche pas. Ah! Fena qui est fête moi ma anniversaire na qui est fête anniversaire na bi 600 na bi na simanga tan so Jimbela roya na voiture na ngai ya on a pesa ki na preta ki so ka nango zo contact yepse na qui est fête oh mère premier ate na zongi ndako na aussi fête vers 2h 3h du mat na zongi ndako voiture été na lali lobi na 8h na banzo benga téléphone sona mutayamba ngate na compagnie inquiète kabi si on a un accident, kabi tamso asali accident na voiture na ngai te mais qu'est-ce qui se passe problème nini ezoleka mutu nazo benga mais téléphone ezo sonner mais comment est-ce que azo yambate 3 jours mi genyema papa ngeli na benga Rajimi pour azo selanga voiture na défisa qui est soit disant mais maman ba en hôpital 3 jours Jima yamba téléphone te na yero benga le vénérable le boss choisi Matata azena Paris. Pour naeba Jimmy à travers choisi azali garçon de course na bengi les boss vénérables na Paris ngabi a boss ta petit nao aiko senga ngai na rendre service na PC car a mes maman ba en hôpital ça fait 2 jours en 2 ou 3 jours na benga ke téléphone sonaka ayamba te voiture na nga na komo banga comment téléphone sona zo yamba te mais
en fait téléphone ezo sonné azo yamba te tomeki ba numéro mususu ayamba kati tant on a beteli choisi li solo bon moment choisi si mutu Marlène pourquoi tu lui as donné ta voiture phrase à liboso le boss choisi bimi selanga ngwana Marlène pourquoi tu lui as donné ta voiture fallait pas abi ok y a pas de souci tranquillise-toi moi je rentre à Kin demain na fa na pena bi ke boss choisi azuma comme na boko wala za petit na e a lukilanga voiture nanga a elanga voiture nanga na fanda bo après 2 jours na moni ba mbile bele ba na kati ya lupango na voiture nanga na Jimmy Belao makolongulu bakangi ba menottes na sima ba na voiture nanga plaque ezate basi ba longoli plaque obi côté bakanga voiture nanga na Jimmy na Kinkole bakanga voiture nanga na Kinkole balingi en fait basi ba longoli plaque j'étais na combat sur la tête de mes enfants naza ba mi balé éternel l'éternité sur la tête de mes enfants frappe Enoch Kalenga ya la team wata leki nanga abando fana ndaku nanga ayebi solo na obetela bae na e bakanga ba menottes makolongulu wana le bo choisi matata na ba mbila o choisi matata azwaki po ba lukise bakanga e car nanga basi ba longoli plaque bandi ko gratter couleur donc c'était prévu à changer couleur à voiture nanga po teka yango azwa mbongo akenda Afrique du Sud parce que mpia keleka ki témoignage on a beti on a tsaka robete na motute azana aswana ba camarade nange belé ye Jimmy mais na tsaka robete na ta camarade nanga moko te na bombara secret oyo pona honneur na ye parce qu'à l'époque azara nenga za lelo te azara mukie mwindu botam sous le open zamba pambole na moi bozui mais boss sala ma ambasalité pona nga penda je suis désolé aza boss te na peso ka beza pa boss na tangi ba kombo a jamais to yo kati ba boss wana ba bimana ba chroniqueuse te ba boss wana tangi lo ba kombo a ba m'appelle ba chroniqueuse ba m'appelle ba fille ba yebana na ba danseuse ba chanteuse ba fille connue ba fille à TikTok et tout yo so moi déjà ba boss wana ba leka na réseaux sociaux pour na dénigrer fille morobo donc en fait yo ngo c'est biso que boss Jimmy Belao a yiba ko voiture oui potine ba yena ba menottes na ba policier ba ezongi silo voiture ba c'est nga voiture nanga na contact nanga basi ba longo la plaque ba comment gratter couleur fallait ba changer en couleur pour ateka yango et ça témoignage mona bombango depuis 2010 déjà nga za bilobela te nga za songi te na linga pe ko kitisa mutu te na bomba secret likambo et ça na 2010 na ba mars avant na ya potonga na ya poto na ba juillet 2010 mais ce qui a eu courage au bimisa likambo autant na mona qui aleki na réseaux sociaux a matina live ya ba ndeko nanga basi a matina live pour na ko diminuer Karine ko fingisa Karine et puis ko toucher na grâce témoin bato sali nini et puis na maman bota Karine tout le monde qui a une émission na ah j'étais choqué j'étais scandalisé j'en revenais pas Karine a tché audio soi-disant yo boss ozo finga mutu générique à maman na e ba boss nyonso nga na ebi na vie na nga na tanga ba kombo na bango nanu na yo kate boss moko a se comporter de façon wana yango wana pour conclure na lobaki yango aza boss te aza brosse à dents et puis ken piana yo so ba pesi mbongo po finga nga omoni mbongo wana oli yango esila mais nga na otika ra Marlène Kasanga ken piana nga na so no jamais tu m'arrives même pas la cheville tu m'arrives même pas la cheville ken piana o tere mananga te atana kin atana vina koma nango na poto ken ngata na poto na rozo na musala o sala atana chaîne YouTube nanga tu m'arrives même pas la cheville so quand o so nanga pona peso makam no peso makambuti ponga to na zo régner na Kinshasa ngato na yeba ki boss na wana na yeba ka petit bitinda mutu moko boy ken yo ozara eloko te na Kinshasa. Sarah Tola qui m'a répondu, Sarah Tola pas répondre par rapport à live na Mataki. Pour na lancer qui message na Sarah Tola. Sarah Tola m'a répondu poliment. Alors poliment, sans pour autant me manquer du respect, à faire comprendre kaka. Pour na lobine Sarah Tola, boswa na taka yona Karine pour to ça déjà ko na Karine de boswa na ka. Mon goût biso et amusera na biso to mona besoin amuser galerie to seka. Mais Sarah Tola tika mwana za mwana mukie a ebe lo côté. Sarah Tola m'a répondu poliment. Abi nanga Marlène Kasanga, yozo bakenga na tiko finga mwana Karine.
est-ce que bon ça dit que Karim t'a pensé son que voilà papa nanga a diverganga. Tu vois, à répondre par rapport à ma propos on a lobé là qui est, mais sans pour autant me manquer du respect, à expliquer n'est pas qu'à expliquer. Bon ce que mutogo a garçon ali bomba Bruxelles wana. Banda ya pota zalara poussière makasi. Musano ka eko fingara ebandeko na basi ngai no so na ngana yote je suis désolé. So boli na peso kazo ta so na peso kazo ka émission mige. Prochainement so yo lobby de ba peso mbongo. Oyo lobby soit na bata niveau na yo, soit na bata classe na yo, soit na bata génération na yo. Na ana mko na ona âge ken piana. Naza mko na ona succès. Na mko na ona mbongo. Na mko na ona mukanda. Na mko na ona bozui na poto. Vous comprendre? Soit na bata niveau na yo na poto. Nga pena na opesa occasion anate. Oui, yanga esalinga pasi. Comment on a le bombi l'isolo ya Jimmy Bella ya voiture. Oui, na bomba qui on peut protéger. Ça fait 14 ans. Ça fait 14 ans. Non, mais hier ko bomba salité à Karine. Non, solo mona ipsao mi gagné. 2 mois ko bomba te. Alors à travers makambo Karine oya bimisi nde esali yo bimisa. Mige pardon, na solo moko. Na na copine nanga moko, je vais taire son nom. Non tant a kombo na été pour na respect na e. Copine nanga na aza proche à Jimmy Bella. Copine nangana azala soe ayena ndaku nanga omona penda boso na Jimmy Bella ou na main libre. FCP naza pas Marlène. Jimba olobana pesa Marlène mbote. Ngape na osele Jimmy ndeni santé bien. Jamais na sina bete la copine nanga na ke Jimma ibanga voiture na Kinshasa. Jamais na bete la copine nanga. Na bomba Jimmy. Na garda secret na e. Copine nanga penda pire munanga to kabola na ne ba secret. Mais ata ba so na Jimmy Bella unga na zawana jamais la sina na copine na o to Jimmy nga salanga bo eza pe genre nanga te nga bato ba ebinga nga na zanga songi ti mais soki na ko ba sina niveau ko loba ko bimisa vérité wana parce que le mec il est allé trop loin trop loin ko finga moi si bongo et en plus na réseaux sociaux au matipe na live na sepe na question moko Manuela Kitoko. Na pese mbote na Hollande atunaki Jimmy na live a Sarah. Abe Jimmy yo oyebi ke Karine Mokonzi babolingo na nyonso esuka na okara na mafinga na réseaux sociaux. Mais pourquoi que non linga Karine? Très bien. Alors bien. Il n'a pas répondu. Jimmy n'a pas trouvé de réponse. Azapa Kiango. Pour via Karine surtout. Oui, tu as dit que Karine vit à Karine et sur les réseaux sociaux. En fait, vie na toyebi et puis toyebi niveau ya kanda na ya zuwa. Voilà, ya Karine. So kaza blessé na bolingo o ya contacter nango, alors peso kombo na suka. Voilà. Alors bando tout ayo ti mo bolemba et puis ça va. Otiki na yo. Jimmy Bella ou aza mobala liboso to Karine a tiré après bolingo. Ah papa moi écoute apesa ko ma fils attira ma fils na jeune on a tisco. Ma fils a mo diora na obenge ma fils. Evi pardon, Evi Kikouli. Limbisanga s'il te plaît, na robin ma fils te. Parce que Evi Kikouli, tu m'as montré que tu es vraiment un homme et un homme mûr. Evi Kikouli, félicitations. Mobala zala aboye. Malgré ba tir nyonso Karine a pesio Evi Kikouli. Les loso eza mobala au fois sambu sa Karine na réseaux sociaux. Jimmy Bella ou aza le sambu sa Karine te. Les loso eza mobala au fois sambu sa Karine na réseaux sociaux eza Evi Kikouli. Pour y mta botisi Karine mwana. Mais en aucun jour, je dis bien en aucun jour, malgré l'insulte nyonso Evi Kikouli azwa pas Karine. Tout ce qu'on a jamais comme on a Evi à Téléma, à Loba, à dénigrer Karine, à bimisali kamoro ya mabe pour la renouir Karine. Mobile azara bongo. Mobile aswa na ana moi cité. Jimmy Bella, il faut y kola ndeba boss bazalak. Tu as beaucoup à apprendre pour devenir boss dans ta vie. Mobala soit na moi cité et puis na réseaux sociaux oza mobala ndeni nabi ozo soit na moi si na réseaux sociaux mais t'es quel genre d'homme toi franchement Jimmy tu m'as déçu na bio okota mamba politique oloba la ngani ke okota mamba politique olingi suma mi seba boka boara et puis na okamwa un boss netio so linga roye ba faro luka faire gola je suis de nuances moto ya bopo mikolo succès dans faire gola. Mais tout le monde a fait ego pese 100 000 euros. Quand même bon. Te okabambongo te faka luka faire ego la apesi faire ego la 100 000 euros. Faire ego la ayemba enenga yemba Kelvis Nkoi mais c'est marathon.
Quel fils un koi. Yo zo luka succès pas Karine Mokonzi Karine fula yo. Après biko za boss. Ah Jimmy. Mais Jimmy kozongela ngo soute mobala zala bongo te zala pena mobali ko zala penda mobali. Miko non c'est pas la silence ne makas na on dirait conscience à Jimmy sali. Peut-être il a agi par la colère. Je suis sûr que pas ça même azo regretté. Conscience ne zongi miko la zong pena mobali. Moi ta fandi kimi azo belote. Mobala zala boy. Baswana na moi cité. Et puis tika ko futa ba youtubeur na ba chroniqueur mbongo pour ba fingela au batu. Et ça peut propre pour jana to bina bison. Voilà. Mobala swana na moi cité, mobala swana na bana te na ba réseau, c'est pas bien donc na biso ata moi na sali ndenge moni attitude ko felo miara nango vis-à-vis à famille na et bana na ye mwasi na ye ya kala donc mobala ka bongo oyo répondre moi na ote na palpite. Oui. Et c'est pas bien. Donc nous va melara. Nous va melara. Lelo no kwa melara. Fait nous va melara. Maleka sango bala. Na bala te migenyema. Bali te pona nini ti lelo le kana TV oza kitoko. Oh, na France, ouais, na France au tamola rapé na voiture et lo ni ça la moi c'est kitoko le roi yo. Ezara yo te presque ba journaliste belé même ya génération na bino même ya génération na biso liba les années moi problème côté na bino basi. Ezara nini yo biso pe bala tinga na ka bala. Migenyema question les agito makasia na répondre pendant très à l'aise pesa moi temps na répondre pour peut-être malasimaso yambi consort na amso na plateau ou abala tenetinga ou poser question anati migenyema d'abord ko bala eza carrière té. OK libala eza carrière té. Et puis migenyema on se marie pas parce que on a 20 ans. On se marie pas parce qu'on a 30 ans, on se marie pas parce qu'on a 40 ans, on se marie pas parce qu'on a 50 ans, 60 ans et j'en passe. On se marie lorsque tu te sens prête. Là, je parle de la femme d'abord. Et de l'homme aussi également. On se marie lorsque tu te sens prête pour te marier. Liba les a contrat à durée indéterminée. Il y a un moment où l'homme sous bazo bala ya pressé. Tout le monde à côté ma bala les souka. Tout le monde va divorce les salama en cascade. Et le quand tu me dis que bino ba fi à presse pour bala rana moi passi. Est-ce que basi nyonso ba bala te na mokili to na Congo bazara ba fi à presse? Non. Et puis sans âge nini oyo eza requise pour na mutabala. Est-ce que âge ezali? Que non en tout cas te so compana âge au fo bala kaka. Est-ce que âge ali baleza? Libala faut faire un choix et un bon choix. Moi je vais pas marier aujourd'hui pour divorcer demain. Je le souhaite pas. Na seki pe ba divorcer de o pe ba bala e ba divorcer te na seki bango te. Obité réalité ni bakuta na wana banda kwa babala. Lelo ba se bele baza bana mabala migene mabaza heureuse te. Si ko nga na obala te pona prouver mokili ke na bali na sala semblant na sala heureuse te na ndara libana nga. Moi je ne veux pas le faire. Moi je veux me marier pour être heureuse avec mon mari. OK? Ce n'est pas que l'on a bala te na fiancé te. Mais migene ma attention, j'ai beaucoup de prétendants. Naza ba prétendant mulongo sombo. OK, ce pendant ce que non migene ma lelo toza jeudi lobi samedi na obala migene ma lobi sano moninga pe na bali. O ba prétendant bazangi te. Ba ozela ba bala lobi ba goûter. Ba olinga ba bala te ba goûter te. Ba bala te ko goûter te ba bala. Je l'assure. Oyebi migene ma je veux te dire une chose dans le bon tout à l'heure. Ba se bena madame ma bala baza heureuse te, ba sala rassemblant. Surtout ba fille mingo ba posta mbal na bona ba Facebook bigene ma to ben to betana ma solo baza heureuse te. Au moins pena fille musuye mo ake boutique asombi sac ya Gucci asombi chaussures à Louboutin a exposé mon TikTok a commis merci à toi mon mari mon chéri pour ce cadeau. Et même mon bali te muta sombelier asombi en oye moko. Ba mo vivre na ba matu vie au fait. Mais nandara libala aza heureuse te. Pourquoi? Parce que peut-être à balaka pour prouver au monde. Ni gagner ma. Y aura si moi si sera balité à moi ça tout là. Pour ne pas parler que de moi. Au balité aussi que tout lit. Merci, c'est une bonne question. Pour ne pas parler que de moi. Nazu ba fi après signos, Loro ba fi après, c'est Nazu ba fi après signos. Y aura si moi si sera balité et ça parce que à tout lit. Et ça parce qu'à tout lit
mobali pe muta bala à moi cité. En fait, mobali a imposé à moi cité que fona bala yo. L'homme il verse la dot dans sa belle famille. Mais pour moi c'est bali bala na baba na en commun accord. Ça dit mobali ko bate que yo et na obala yo non tu vas pas m'obliger. Obala nga soki na lingi. Mike nyima yo bibi so ba fille après combien de propositions ma bala o et oboya. Ah bon? Pour ne pas parler que de moi. Oui. Bon, non, c'est la ministre, la président, non. PDG, la compagnie. Oui, ba fille à presse, combien de propositions ma bala, oh, ba boyaka, ba lingana bangote. Donc, c'est pour te dire que moi, si sera balate, ezapo à tout laté. Moi, si moi, na mon kilo, azaya au tout là. Et surtout pas moi. Marlène Kassanga, et quand des panas zabou 1m75, il y a zonga bien ko bana chapeau tinasé. Mais il a raison, il peut se je suis pas encore prête. Le jour que je serai prête, âge nino et sengi fo mutabala. Dis-moi. Non mais après normalement moi ça va 35 ans fabala. Avant 35 ans parce qu'après 35 ans au bando bota. Mingi babala. Ngai malheureusement, heureusement pour moi dans la coupe na ménopause, tenga na bota nanu. Niganyema basi mingi babala parce que atala âge mais lelo aza heureux tenandara libala nae azo souffrir basi mingi lo bakoma na fandika pona bana na fandaka pona bokola bana libala ezala soute afandaka pona bana ba couple belé za bongo pourquoi parce que atala ki âge c'est biso yona mwasi mo aza ndaka libala na mwasi na mobala ni matata ezanga ate na bolingo oh yona ina na souffrir mwasi mo ana jona ye. Ouais. Matata ezanga raté. Libala tout matata ezali. Libala tout matata ezali. Siko yona mwasi waza na mwasi mo kazo na mobali na ina bana na parfois. Libala tout matata ezala mais yona ye muto na muto heureuse nan. Kazana répondre. Libala nyonso matata ezala. Nga papa na maman na nga ti lelo baza ensemble. Nga na botama na ndako ya libala. Papa na maman na nga ne no so no bolelo baza ndako moko balala na chambre moko mbetu moko. Donc nga viva et na vie à libala ya ba parents na ngai. Vous comprenez? Libala nyonso matata ezalaka. Mais j'aimerais pas me retrouver aux côtés des femmes qui disent que na fandika pona bana. Soki déjà moi ça zolo bano que na fandika pona bana, sache qu'elle est malheureuse dans son foyer. Et basi a bongo mingi a bala pona prouver mokili. Basi a bongo mingi a bala parce que atala âge na âge epusane na bala noki na lorotata moi qui mpuaka na moko boye na bimise na comme c'est marque déposé na abala nga donc na bala parce que Pamela Chekola balinga pe na bala Pamela Chekola félicitations pour notre bébé bébé na biso qui toka otso bote la biso Pamela Chekola comme maman Pamela Chekola comme maman Pamela Chekola qui a dit que Chekola robota raté balobaki trop ateka mabota ateka mabota bona boy tala lelo to si c'est de ça quand il robota to na dossier Pamela Chekola robota Pamela Chekola maintenant ça c'est quoi? Félicitations Pamela Chekola parents français. Félicitations ma chérie Pamela, je t'aime beaucoup. Parents français. Donc na robala te parce que Pamela Chekola balinga pena sano ki na bala pour Pamela Chekola azale ki na âge le rôle la balinga vraiment soninga pena bala kaka pour ba mi gagner ma ba osekanga non et après nous a malheureuse na ndora libala parce que na bala ki moto motema nanga epona kité na bala ki kara pour prouver au monde na bala ki kara pour batu ba mona ke na bali et na komo souffrir na komi na sombi sac nanga Gucci na sombi pochette nanga ki toko boye ya Versace na zui na tcheyango na Facebook na komi merci mon mari mais c'est pas mon mari qui me l'a acheté nga mona sombi na komo souffrir na libala ya on lo ba divorce belé comme au sala ma po ba se belé babala mibali oyo ya mitema na bango sengela ki abala te naza pressé te mi gagner ma moi zimbi écoute lo barata bo 56 Martyr Mobimba arobala mkomote mané o sepa na mwasi o abala donc biso pe ba fille à presse to tulate ba fille à presse babo era mabala e belé balinga na bango te on est lobio c'est non mokili conséquence ya ba célibat nabino ba chroniqueur na ba chroniqueuse ou ba sala ba chroniqueuse na ba journaliste je m'excuse ou ba sala musala ya presse basi bazo bala te pona nini c'est non batu
bobimana ba musicien batikela bino ba poka ba malédiction yo mona mibali ata bimina azata na posa bala oti mobali soka azana azoka posa ochona ndako ta bala mobali soka ovani ne suka fubuka wana eza seno nde bato balobaka na milieu que ba chroniqueuse so moni bango parce que comment expliquer na Congo tona basi kito basala na presse mais basala toujours na vie mo bango mo balaka te aboti atiki bato bakanisaka bokushana ba musicien batikela bino ba poka ba esprit négatif oko retenir mobala vie na yo te donc bando bimana musicien wana bon ata yo so ekomi là te mais moi je trouve qu'il y a ba chroniqueuse mosusu o ba otala pe biso na bike ba otala biso parce que to yambi yo za ancien pe doyen na musalo mingi pesa ba fande bike depuis na kushana musicien tel na ko vanda tala mobali désanté mingi wana mingi lubamaka aiza sur la vérité mingi bebi ke banana bimana bureau ya musicien wana makambo nanga etambola soutenir batinda kai achelo na kata nzoto na ngape na monde ba chroniqueuse ebele basala ba témoignage ngape na tinda bato ebele kuna bima ba fie ebele ya chronique et surtout génération na binoté mais génération na biso ba YouTube ba fie mingi tela réalité na nango na bimana musicien tel mais makambo nanga kuma gauche droite na mibali bavanda soute na kuma comprendre mibali bomo kimanga mais pourtant mobali nanga na boyaka pona komana musicien to sala ne 8 ans mobalo avanda nayi basala ne 8 ans tanga bimina musicien mobali nana na boye mibalo akoma ozo bavanda ata 3 mois te donc c'est ba réalité moko très mystique na monde et surtout na milieu toza na ebité sobi nous boyo kwa rango est-ce que eza makambo bato ba wana eza pe c'est vrai côté mosusu to eza kaka ba coïncidence eza ki mingi bazana bazoko ko maintenir mabalati. Très bien, je vais te répondre je serai très direct envers toi. D'abord, non, excusez un terme bunginga. Eza ba croyance mamnyo so biwana. OK. Musicien aza mobile net mobile nyonso. Musicien aza mobile te que on aza na particularité na imo boye et puis mobile so na particularité mususu. Wana selon yo on dirait. Wana selon yo musicien aza mobile net mobile nyonso. Mais il y a des chroniqueuses aussi s'il vous plaît na désolé. Il y a des chroniqueuses aussi pour naïe à coucher les musiciens te. Parce que à mon musicien à part musique bana ba science ba musicien à part musique bana ba église ba sambela ngana on to éviter ba musicien mususu ya Congo ba biso musicien na biso ke baza ba kisi en fait ba musicien belé wa ndimakisi na TV ngana ba bimisa bango awalelo netina belé ba netina sentiment na plateau ka simba ta musicien mo netina wana ka ya lala musicien mo ya kabose abi na fila utena kisi sur la province ni ayebutu la kabose succès du kola podium yo kasi bato tala so ba siko bato tala so mikolo abi ni bina file kisi ya musique kisi ya ba musicien ya Congo ngam na lobo ndelo na TV bato tala so ba ebité c'est la musicien lo bini bina file ayako boto la kabose succès kisi de kola podium après ça $100 ezala ba YouTube TikTok ou tout ça d'accord siko bina file pona yo azana kisi non selon musicien bi ya kabose selon musicien kabose qui bina file au province après si kabose 100 balles. Il y a faux. Tombi la fille Kitty, kaboza simi moto et petit simi singa touche pe singa folar. Voilà, selon musicien ou abetra na groupe ya kabose, il y a des bureaux des musiciens, il y a mo ça la témoigner dans pour toi. Alors oui, kabose et petit simi singa fombongo. Na salaire na simi touche. Bon, en tout cas, kabosa le lit na sima, il y a ba kata répétition. Bon, en tout cas, donc eza to ko ba teki ba musicien nyusu bana kisi to ngana na bandaku na bango te na tangi pe ko mututé mais il y a des musiciens sont des magiciens le to ko sala libumati wana pe na iso au défendre bango il y a des musiciens congolais oyo bana ba kisi ba kisi ba bomaka batu ba lira ba netina à part bina fila moi je confirme pas que bina fila na kisi mais na zo biso que il y a des musiciens na lobi ba musiciens nyusu te il y a des musiciens pour akoma place ça à ça un grand sacrifice. Est-ce que ça la base peut simba kisi baza? Bien sûr. Est-ce que na monde na biso chronique musicale et ça ba chroniqueuse ebele pe ba kota bandara ngamba simba kisi pour na bien sûr. Donc ce qui to beta lisolo kisi franchement je trouve que c'est un faux débat parce que kisi c'est partout. Est-ce que mutonsu le so comme na mbongo ebele ba traitake ou muto comme na mbongo ebele eza mbongo kisi. Oui bien go. Donc sujet penda kisi eza sujet moro vague. Et ça sujet moi ils ont la preuve en fait kisi ils ont la preuve te qui kisi yango et ngali kambo ils ont la preuve te j'aime pas tourner autour de ça juste ka pour ça OK ceux qui musiciens abimi peut-être na chroniqueuse
musicien aza mobali neti mobali nyonso ndenge musicien na abimi na chroniqueuse wana nde pe chroniqueuse wana okoki kobima pe na professeur à université okoki kobima pe na journaliste pe na conseiller na banque okoki kobima pe na footballeur je sais pas moi qui donc musicien aza mobali neti mobali nyonso so esali ke balingani na mwasi basala bolingo na bango nga na mona nga problème moko te eza place wana et pour dire que soki bafille ya télé bazobala te bachroniqueuse bazobala te parce que babima bamusicien ebele ke bamusicien batikela bango baesprit moko négatif ya bakisi en tout cas nga nayebi yango te wana nazo apprendre yango chez yo nayebi yango te mais nayebi so kaka ke bachroniqueuse ozobake bazobala te wana eza mpo batula te bachroniqueuse ozobake bazobala te wana baza na baproposition ya mabala tala ebele mosusu baboya na bango neti nga pa nayebi so naza na liste ya bademandeur je dis liste mobile yo moto ozoboya libala ya bademandeur ke babalanga yo nde ozoboya oui parce que non namoni oyo asepesi motema na nga te ya mibali nyonso wana donc en fait yo ozoluka mobali yango azala c'est-à-dire moi ça tulaka aza te yo ozoluka mobali yango azala moi ça tula aza mobali ofasepesa mobali motema na azala nde libala esalamaka nayebisaki en accord commun entre moi na mobali et ateke mobali okoblige nga ke na obala o te parce que migenie malelo soki opropose moi si en fait tu vas lui demander sa main comme on dit tu vas pas l'obliger de l'épouser nde balobako mobali abali o tete mwasi na mobali babalanaka e ateke mobali nde abalaka mwasi c'est-à-dire que il faut mwasi mpe andima yo po so mpe mwasi aboyi na ye bobana te ocomprendre sikoyo eza na bachroniqueuse ebele oyo baboya na bango mabala mosusu baboya yango parce que bamona yango eza mabala moko boye eza nango na avenir te baboya na bango ke basambwa na bango plus tard aboyi na ye libala wana azocontinue chemin na ye simkola okutana na mobali oyo bokifa mosala eza problème eza lisumu eza pasi ya mikolo na mikolo te na ezopasa mikolo na mikolo bongo na malili ya poto oyo na baproblème ebele yo moko na ndako batension soki balobi obala te elingi koba te ke oza yo moko ya yo moko ya yo moko non pas du tout mais comme il a déjà un jour obimi na musicien congolais tenga makambo wana ngobeta na plateau te mais te tout so comme là déjà na ngobeta makambo na plateau te na mona ngoza ba sujet moko c'est un peu complexe j'aime pas ngobeta na plateau te en fait YouTube c'est biso apena musicien mobali net mobali nyonso oui parce que yo olingaki okitisa musicien ke musicien aza moto bakisi musicien aza moto eloko te yango na soki musicien mobali ete mobali nyonso aoki mpe kobima na chroniqueuse basali mpe bolingo na bango nga na bosala hypocrisie nasololi makambo oyo masolo ebetamaka libanda Kofi ko tabali chanteuse na ye. Yo na lobi. A musicienne. Yo na lobi. Kofi a musicienne. Nga na solo na yo, masolo ebetamaka libanda. Heureusement que ça masolo libanda. Eza te ke nga na zo confirmer que ba musicien ba bazabolo. Tozaka na ba toliaka na bango. Heureusement que ça masolo libanda. Mais oui. Mais tout le monde que faut tout batala biso ba mikolo pe quand même. Heureusement que ça masolo libanda. Eza masolo libanda na confirmer yango te ba bandoki. Po toliaka na bango na mingi ba master na nga to koza tranquille. Mais yo na lobi. Yo olimbo elibiso o défendre yango par rapport à masolo ya balabala ki ba mission za na bakisi na mais no champagne na nga mi gagner ma lobi singa trop mais la champagne au salo bien par rapport à masolo bete marali bande et puis na milier quoi na sens wana et ceux qui écoutent eza na ngoma solo ko beta oza moto na parcours oboti bana oza moto sali pe parcours à vie non normalement faut accepter que oui na bimana ba musicien non tu sais na ça que le mot eza télé le moni télé tombola pe kitsa mi gene manga ça maîtrise à télé makasi j'ai fait 18 ans de télé na maîtrise à télé makasi je peux pas venir m'hasarder ici raconter du n'importe quoi pourquoi na ça la buzz ngai mo buzz wana na linga ona mti okopanda linga mo buzz te na mona ndeko mo aleka na kitu azolo bake niveau ya mise balala ngai mais non attends juste pour créer le buzz mais ozo bater phrase au lobby na eloni eko engendrer na vie na au lobby vous comprenez ngai na canapé no o te pona ndo kumisela yo musicien nini na bima soki na musicien nini naza kuna posa ma solo na te parce que c'est déjà un faux débat na roki ko fan de la ngote na plateau ça ego norenga te pona eli pe yango te na ebiso ka nde que musicien aza net mobali nyonso en fait eko diminuer te ke na mutu moko ba kisi e ba lokara e ba fia ba chroniqueuse po ba bala te on ebiso wana en tout cas c'est un faux débat parce que surtout bito kota na débat ya kisi émission to suka na lelo te
Très bien. Po ba chroniqueur bazana kisi, ba chroniqueuse bazana kisi, ba théâtre bazana kisi, ba footballeur bazana kisi, ba musicien bazana kisi. Donc mutazaki kisi azate. Ah, on dit mi. Donc siko soki Quand même on dit mi. yoka siko soki on se limiter kana kisa ba musicien. C'est un faux débat. C'est juste exemple. Basi ko tu mususu ya mabala aza andaka libala mais asimba kisi pona mobali na ye. Et non mona ngote. C'est juste exemple. Est-ce que ça peut arriver un jour pour la bureau musicien? Peut-être bureau héritier, peut-être bureau à Ferrego là. Pourquoi pas Fali? Ben ça dépend de beaucoup de mobile yango place beaucoup de l'île place pe bolingani. Na ebisi yo musicien aza mobile comme mobile. T'es nabi bureau ya musicien. Bato bazala na ba musicien. Bureau c'est-à-dire bato ba travailler na musicien comme ba bureau au travail na musicien, to yebi na sima musicien oyo batambola na musicien oyo. Mais c'est pas en tout cas ngai vraiment na ne komelanga te rêve wana te proposition pété rêve pété na ne komelanga te ce qui est commis naza apo na dénigrer bana mibali te j'aime pas dénigrer les hommes nga na botama na bana na entre bana mibali 4 liboso langa mibali mibale Jean-Paul Kasanga et Patrick Kasanga sima ngai Elvis Kasanga et Hervé Kasanga. Donc naza entouré na bana mibali na famille na nga dénigrer bana mibali te. Place chroniqueuse à Koutani na mobali nyonso a Koutana na ye ezaka ndeba oyoka et naza tout à l'heure en commun accord ndeba oyoka que soit bureau musicien basa bolingo na bango on a posé yo parce qu'il na mbio soki lelo oyo bureau musicien moko bon ngasko ba délire nanga ezala ba bureau ba musicien te eza délire kolinga bureau musicien oui mon amtana délire na et nga ba délire oni ezala film sous délire ne ezala ka ba footballeur OK est-ce que ebi ezala film sous délire na et ezala ka ba pasteur est-ce que ebi ngasko délire nanga ezala ba bureau ba musicien te mais na dénigrer bangote na diminuer bangote baza mibali comme mibali nyonso. Très bien. Voilà. Koffi Olomide babengisi na c'est ça na invité choses informées. Ah oui, j'ai appris ça ce matin. Ouais, par rapport à l'émission à Salina RTNC. J'ai appris ça. Par rapport à l'émission Salina RTNC. Ninga lobi to bundaka na Rwanda te Rwanda a giflé biso. Donc poko bundeza ke yo ngana so beto poto zongisa. Bon si longtemps biso toza maboko ya okangama. Ninga zo giflé biso chaque fois chaque jour, chaque année, ils ont été bundate. Est-ce que vous avez ces réseaux et puis bah convoquer pour émission, confrère Nabiso bah convoquer émission bah convoquer pays. RTNC déjà suspendre tout ça par rapport à intervention puis émission qui ouais des paniers émission qui en direct. Bon pas émission fera ou azaki dans la montée mais pour comme père est en on en a marre. Voilà, chaque jour on a problème solution. Nakati otena ba elo moko entre parenthèses Jimmy Belao na lava Sarah Tola lobby ngana esroka ba congolais te ngana esroka ka mindele po bango nde bakoti guerre na est. Donc on sait que boss moko boye tellement que guerre ezo silate na est boss wana kandele qui a ramené ko esroke mindele. Donc voilà ça on a posé pour répondre à l'ikama Koffi Olomide pour wana za mo pa le quoi d'accord mana lo ba ngo soki za na artiste of ba international c'est Koffi Olomide. OK. Koffi Olomide c'est que j'aime en lui. Il n'a pas froid aux yeux. Il n'a pas sa langue dans sa poche. Koffi Olomide il n'est pas hypocrite. Sauf que ça le seul musicien oyo a reprochaka na ba homme politique na biso façon baza ko se méconduire c'est Koffi Olomide. Landa ba passage à Koffi Olomide nyonso dans des grandes émissions politiques. Landa est pas Sango Israël Mutombo, Landa est pas Jean-Marie Kassamba, Landa na ba émission politique Koffi Olomide à Lekaraka. Il est le premier artiste et musicien au soba tournier likambu ya politique à Congo a boya raté à Lobaka. Et puis à Lobaka o euta na motema na ye. La preuve en est que Koffi Olomide avait postulé pour un poste sénatorial dans les ceux qui sud Ubangi kuna mais tellement fraude des qui est belé. Voilà, il a jeté l'éponge, il a laissé tomber. Koffi Olomide, il a un franc-parler au alobara politicien mboka na biso. Wanezara Avinaya Pesaki en tant que Congolais. Il est Congolais, Koffi Olomide. Il est Congolais comme moi, comme toi, comme le ministre de la Justice, comme le président du CESAC, Bossembe, comme je sais pas moi qui. Il est Congolais comme tout le monde, Koffi Olomide. Il a aussi le droit de donner son avis. Est-ce que c'est ça qu'ils ont le droit de faire Koffi bien journaliste? Ils ont le droit de faire journaliste, c'est que Koffi, normalement, Koffi, c'est ça. N'est pas c'est moi Koffi Olomide à l'Obaki.
wana ntango guerre yango mpe nde so régner sera musée kofia leka na émission moko boye abi maintenant comprend te Rwanda azobundisa biso bino awa na Congo kaka bagene de prière nzamba kosala nayebi te soki nzamba akokita na armée céleste na ye po ake kobundela biso na Goma na RTNC chaîne nationale bozotyaka baprière ya bapasteur nzamba kosala abi te monguna babangisaka ye botya défilé ya bachar de combat na biso na RTNC botya défilé ya bahélicoptère de guerre na RTNC comme ça Rwanda tanga azomona baimage ya bongo azobanga biso siko bino à la place botya défilé ya bachar de combat nde basoda baza kose préparer mpona kobunda na Rwanda bino botya musique chrétienne na RTNC pour dire que nzamba kosala matande nzamba kobunda na akokita na armée céleste na ye mpo ya kobundela Congo te et moi vraiment j'avais applaudi ce que Fiomde avait dit il avait raison. Et puis dans les Cambo, c'est ça qu'a convoqué. Na moi na mabe alobi te parce que biso so toyebi que non voilà guerre ezo bunda makuna na est Rwanda zo mené biso vrai ou faux? Très bien. Rwanda zo mené biso papa. C'est pas un secret de polichinelle. Rwanda zo mené biso na bitumba oyo et c'est nous qui perdons. Nous ne perdons pas que nos familles, nous ne perdons pas que nos frères et sœurs, nous perdons aussi nos richesses. Nous perdons nos minéraux. Quand on a quatre guerre, perdons jusqu'à présent. Et c'est une façon de dire que la guerre, tozo perdre. Donc, pour le rôle de tozo perdre, c'est que Rwanda a beta biso ne bambata. Alors, ma bête, on convoqué, c'est ça pourquoi. Ok. Merci beaucoup dans le passage d'ailleurs. Merci pour la troisième. C'est moi qui te remercie. Le plaisir est partagé. Merci. Na bandi retour à biso première partie. Na sisi ba posa no nyonso. Depuis fauteuil je na on remet la kasa la salle lemo au niveau zinga la pété. Merci pour na monter to jouer pour la troisième. Mais comment ça l'a été samedi oyo le 13 juillet Ans Luzolo azana théâtre na gymnase de Maribel. Bison soto kende ko soutenir Ans Luzolo. Très bien. Boromona Marlin Kassanga a rejoué. OK. Boromona Karine Mokonzi a rejoué. Okay. Prince Bakali a rejoué. Jazz Kavoul a rejoué. Vraiment et puis il faut te féliciter Ans Luzolo. Omoni lelo ba comédien ba komi manipuler ba musicien biso pour na visa ya 80 €. Vraiment Ans cœur ouvert ngana mutasura la vérité. Baba nzamba moni branche wana ozwi nzamba fongo elobeta ba Zénith. Obeta ba U Arena, obeta ba Adidas Arena, obeta ba Arena Onyonso. Pour au moni comédien de l'eau valeur à comédien comme aussi là. On a visé à 80 €. Bureau, il y a musicien na musicien. Comédien a parti pris. On se note dans l'histoire il y a beaucoup na biso to ba comédien vraiment ba mérite ba respect. Comédien mérité même pas reproche. Parce que bureau est musicien moko apesi visa. Bureau musicien lobi na ye koleka émission mi gagner maté et puis comédien koleka émission Marlène Kassanga té et puis comédien validango non nyoso yo sala est-ce que ça on peut viser à 80 na lisomo mukie au moins vie de loin na pesi mboté vie de loin azabo kilo nanga ça dit moi na vie de loin abala nièce nangai donc vie de loin biso na ependa famille par alliance azabo ki moi année propre abala nièce nanga propre obi ke vie de l'heure ba ki poto a na visa o ya bureau ya musicien mora zola ki bango vie de l'heure ba ki poto awa na privé to kutana na vie de l'heure to seka na vie de l'heure to kabola moi ko poto mi to beng pe famille na Kinshasa mais vie de l'heure pona ya mbene mission a kiminga ti azongi Kinshasa sikolo baboy oui malgré ki beau frère na yenanga parce que zali ordre ba pesa ki bango orele ka émission Marlène Kassanga té parce que Marlène Kassanga azara mutu na bisoté té jamais mutu aza musicien ako mutu aza bena artiste ako accepter bongo té c'est regrettable soko ayaki na plateau na yipo finga fali taki pa kumisa fali bien sûr jamais mutu aza bena esprit ako valider nga vidéo to na restaurant master na bailo de Paris na restaurant to lié na vie de l'eau to ça des rendez-vous 9h commencer 9h p commencer bona passer na robenga commencer na ngai après on a vu de la piscine mi c'est mort je suis désolé ça na fanatique à fauteuil Jonathan la chaque jour bazwa ki mot d'ordre obi que
ansi on a bi ansi nzaba fungoli ba porte pour ne ba comédien ba ya ba les capa na yo ba l'équipe nanga ba l'équipe c'est marqué ba l'équipe Fire Basket ba l'équipe Michel Kombe ba l'équipe Jazz ba ko les partout parce que Gabriel on a coulu je mututé et puis Gabriel ezana ba warrior ba ko aider ba golo ba ko aider ba tout kamela oui donc nzaba pas bolande ansi As Luzolo félicitations yo ne yakara ba comédien s'il te plaît parce qu'on a comédien te yo ne yakara ba comédien to boy ba comédien ba ma rodie na sima bureau musicien moko boy comme ça ba zo limiter ba chaîne oya. Et puis il faut fester héritier avec si Modero ba l'équipe na biso à l'équipe Fire ouais à l'équipe ba kulu to di londolé marqué tabu au moins que héritier est ali ba ranking héritier tali Modero quand même le premier héritier na ce qu'on aider mutu ce qu'on pesi mutu loso faut chango suma bele akoli onde il faut tracer les banzela ba limites que ko komate ko lekate asinzama pambola yo ndeko nanga esobe ayaka poto ye moko déjà esobe zo visa ye moto eto esobe nga yambaka ya yango esobe to yambaki na be mission mais esobe tout le rôle aki na visa ya bureau ya musicien moko boy obi ke sobe aboleka na démission na biso parce que biso toza bato nga boza ba légende ba légende carrière moulai toza na posa na bino bibe boza na posa na biso bien sûr de l'autre vie de l'autre la salle na casino de Paris on posa conférence de presse to ya siko bato ba ka trois journalistes vidéo comme ça beau frère nanga na oya carame na zaki déçu na non toko tolérant on te mère nanga vidéo za génie za légende il y a théâtre na biso za légende a muto pena donc ba ka mo singa kingo tele tita bate bazo benda o vidéo pas malin ka sanga ko kende te pas mige ko kende te kende ka pa Fire Basket osoma mutuka so na ni vie de loin oya poto na Weranson nakamwe bino musu bako pekiso te boza ba limite mais bino musu bako pekiso te et ça pour l'intérêt de yo se communiquer quand même bino musu vraiment toza déçu mais après c'est bah oui As Luzolo nenza ba fungo l'open ba porte oui félicitations à As Luzolo as ba qualité ba tchaka ba carte s'il vous plaît abete ba casino abete ba Bexi botika As pour tokobika na simane oyo na beto so même master moi sala théâtre moi sinon tanga na kombonete moi pena master nanga pire mutu nanga na Kinshasa elenga eleye pire mutu nanga asara théâtre na kin aibani petro azwa visa pour musicien mo mutapesa visa meme na poto exi pechanga obike master na aya poto etokutana te muto kwa pena Ursule Pechanga ngala ye Rosanga okutana te na poto parce que c'est vraiment une copine, une amie. Mais parce que Pechanga a poto na visa musicien moko Pechanga zo bango kuta nanga. Nga na Pechanga to mi kotine na maloba et pas mutu mususu Gisèle Moseka Kabelo que je sais. Mais bako bobina na bako kunati. Amo bobina ni kuna. Pechanga azo ko benga ngata na téléphone te parce que ba c'est visa na artiste moko mais Pechanga bosani que nous sommes des copines, nous sommes des amis. Dans ma musique, quand on veut, c'est qu'il y a amitié. Président na bango pena ba comédien ou solution. C'est regrettable. Une solution pour au moins respect dans valeur, honneur, respect. Ah oui. Et puis mon biki sobe na mon théâtre, na limbisi opposa mon chango. So ina ki no lobo ba sero ni na no loba. Ndeko nga et mige oso changer. To dimne bino, to ba vérité. Non. Boza ba star, faut boye bango, elle va pratique à faire balinga bino. Oui. Elle va pratiquer héritier balinga bino. Oui. Toi beaucoup ça neti parti pour bongo, boza ba bête. Oui. Voilà pratique à Fabregas balinga bino. Toi beaucoup ça neti bino ba bata mutu moko boye. Et puis beaucoup neti diriger. Yo ka spena mutoka Ursule Pechanga masteranga. Yo ka ti ba gauloise na ba gola balinga Pechanga te. Bazé belé. Balinga Pechanga. Siko Pechanga ye poto ba ebisio koleka na chana migenie mate. Le kaka pa Fire Basket. Pechanga, en tant que yomo pena mutu, tu réfléchis, tu es mature. Les gens allaient compter parmi les stars, il y a théâtre na biso. Vous êtes Nigeria, aussi la casting na triste Nigeria. Il y a deux fois quand on vous donne des ordres, franchement, il faut réfléchir avant de les exécuter, sinon ça vous tourne en bourrique. Vraiment, ça vous tourne en bourrique. Donc voilà, biso toza biso na pona mige ngai na sala nga pona mutu nyoso. Ngai musicien nyoso linga aleka na émission. Je dis bien musicien nyoso sans exception. Na oyambaye. Eno yamba na ngai.
Cela ne m'enlève pas mon cachet. On a soutenu à faire rigola. Je le dis tout, on a soutenu la musique à faire rigola. Et ça a fait rigola. On a soutenu à héritier Watana, mais Motona Tembe. Non, ça les promotions, ma casse, il y a concert sur la scène musicale. Famille Nzongo. Famille Badidi Nzongo. Tu as batu musu bazaka bata jibe, tu as batu musu bazaka bata wera. Est-ce que batika lobeta na masasi? Batika lo kabwana. Famille tokeka na famille Nzongo. To eza reconnu na Europe. Batu musu bana soutenir jibe mpiana, batu musu soutenir wera ensemble. C'est tout à fait normal. Parce que wera bise bango bo kabwana, bo lia so fusa numéro te. Et puis bilo yoki. Tenobi yo na mona ko tout à l'heure awa ozo ça la publicité à concert Héritier Watanabe dans la scène musicale. Tu vas pas me contredire que Wata n'a fait rigola, le courant ne passe pas. Ça, il faut qu'on se le dise. Pour l'instant, le courant ne passe pas. Est-ce que pour autant, Héritier Wata a lobby non que l'on va non les canaux mission na oté parce que au ça va faire rien à faire de l'obalate dans les canaux mission. Wata ils s'en fichent. Et autant pour faire rigola également. Est-ce que faire rigola a aussi la mission bon les capables mi gagner maté parce que mi gagner ma a aussi la promotion à Wata faire ils s'en fichent complètement et talieta to yamba ko muto a tuti ko folo mi da tali a bengi pe bina téléphone bo soli maka mususu c'est ça bon ina batu ka poto yamba batu tozo finga batu te to yamba nde batu. Bon, merci na Hans Luzolo. Bravo à Hans Luzolo. Les 13 Tozawana, les 13 Tozawana, tout fond. Ce samedi déjà. Samedi 13. C'est samedi 13. Samedi. La théâtre gymnastique Maribel. Et on a fait parce qu'il y a tout qu'on a retrouvé. Il y a tout le monde dans la on a avantage non. Voilà. Tout le monde a Gaulois, Warrior, Spiritas, Villageois, Bana Maison Mère, Bana BCBG, Bata Kofi. Donc, Tozalana Bissonius. Absolument. Mais c'est ça, frère. Potezari poto yango oza no pelo route emsuga ngana moniso ngana moniso emsuga mutu mo intel jusqu'au netika mo gidiba na bisu o ratepe mona pozo ngabo ketcha madonga te bon monika poto senga ba fala na bon to suki alelo merci na passage na yo merci beaucoup merci na bandeko tout batali biso merci beaucoup na bandeko tout ba et surtout bandeko tout to benga bango soki na bengi bino te kumasa bengi bino wa ngana bengi yo. Merci ndenge repese biso force parce que Sabino biso betozate. Merci na ba artiste congolais nyonso bazara na France o so to bengi bomba yaka merci na yo ndenge passé to rapena bandeko belo boyo leka. Merci na bandeko tout bazana ba événement bo contacter biso pour na ba promotion tozara na pour na bino et tout monde nimba la estimation nzambe azongité. Restez connectés, restez branchés. On est ensemble. Pas solo la vérité.